très heureux, chers internautes, à vous tous qui aimez Chimène Luki et mon émission. Je vous dis bonjour depuis vos maisons, vos voitures et partout vous serez. Nalingi lisusu na pesa ba grand merci na maman GH qui est mon boss avec son mari. Papa Edo Amani nako pesa lisusu mbote mingi derrière le caméra na Medingwadi. Bientôt là c'est 10 nako pesa lisusu mbote makasi na dadima quoi à partir de Paris bambote no yangwana débat mafuaka heyo kani débat mafuaka bambote no ya trop nako pesa lisusu mbote mingi na mimish bonnie mais kotoza à partir ya Paris à partir à Suisse bambote na ya trop kaka mingi ndenge to sala ka ba recherche Chimène Luki toujours n'attend l'activité toyaki mingi kokutana na jeune garçon comme tous les garçons mais quand même Azako s'est sacrifié à l'objet mingi sauvant le Congo papa social tozali na awa bientôt là beaucoup découvrir dans quelques instants oyo papa social Azako sala tolanda. Kaka ndenge na ote koloba mingi tozalaki koluka papa social tokutena papa social bonjour maman. Ah papa social te okuto en pleine activité awa donc tolingi toyeba ki papa social na mingi eza pona ka fufu Bon ki papa social na mingi aga pona badia nga teka na fufu 500 francs na boyinde ba mama teka na 1000 francs nga préféré na lié sa peuple na nga koto ya mombele na 500 francs au pesi nga 500 na bambi ekola fufu papa social ye. Ok, papa social yo. Alors, pesi 500 à bambi kola fufu, cher internaute, qui ni makambuka randenge tolobara, étant que jeune garçon, papa social. Donc, yo poni n'aura ça la fufu. Na joueur na beta balle, so na six activité na nga ballon, suka na ngona yako suka na badi na nga. Talara baya ba boulete, nga préféré moi bagara boule nde vie na biso papa grifalo ba bagara boule. Na préféré na teka na nga fufu na nga po na survivre na zo mo moyen na zanga un petit rien na nga ité po nde na teka fufu bo po na lata na ko luka pe na bae moi jina ngai na sala moi divers na ngai na nzele ya fufu na ngai na survivre kitoko. Soki to bito loba papa social aza jogo papa social abeta balle Papa social a jogo ko abeta balle grand joueur. donc ce bâti pena balle à papa social pour démontrer biso so be preuve kuta ba photo ezala ki amena la kisio na beta na GSK na 2011 GSK o lelo batu ba osi ya malelo na beta na 2012 na mazima matadi na 2013 na beta na mazima mongano na beta lina foot pe lelo na beta na IGSK na joueur penda confirmé oya yebi masolo. donc papa social yo mingi au préféré côté kana fufu au boy na yo au sala ba désordre ndenge ba jeune musu ba au sala ba désordre yangwana au vanda ki penza au raisonner au trouver mieux ya ko te kaka fufu talaka ko pesate misale ezate avec badi oyo na se retrouver même petit rien na ngai na zanga na ngati na viva kitoko so na bina ba encore so na bina sala divers na sala na teka badi penda ba jeune belé babuka na metalaka vrai joneti ngai gazu jogo na teka badi banzela bi balelanga fort ekolo ya fufu na 500 papa social o pesi nga 500 na bambi ekola fufu kulia kutonda mama kulia kutonda yaya yo mozoyoka musala pende sala na carton na lié sa quartier na nga mombeli lobi na teke te na kende mois de ya masa na ngai adayaki ya joueur lobi ba mama ba leli fort ba lia bien ten lelo senya na sala ndi na sala ra boulot na ngai yango ba mama pe lelo bazaya ko sepela na yiba te na sala mabete malgré tout na zala ndi moi mutakanda mais à part kanda na teka na nga badi. Ok, Medingwa dit derrière la caméra, car ndenge zalarazo la biso penza, balobi bana Congo, sauvons le Congo. Papa social 500 francs à Pamba au lieu de 700 au lieu de 1000 francs. Donc à lobby azo laisse ba peuple car on a 500 francs. Ben oui hein, c'est quelque chose à féliciter. Veut dire vraiment
débat ma foi qu'à partir à Paris aux hommes on a jeunes courageux bazawana ba maman ba papa bazo défendre ba le baza jeune mo courageux donc ya atekane kara ekola fufu na 500 c'est une bonne chose car ndenge zalara conseil européen ça baninga ba jeune garçon pe le quoi yo ba o ba sala raté bazo zelara ba fufu ba maman na banda conseil européen ça ba conseil européen ça ba ya na ngai y a pas de son métier. Attention ceux qui portent au survivre. Attention qui maille au survivre. Botala exemple yanga moko. Pas social. Na te kabadi. Na cheki soini na nga ki fier na nga ki danger na nga part. Na bosser na soir là na cha swagi na nga pona quartier ba benga nga swagi. Na cheki swagi na nga no part na minute no na concentrer cop. Pona zaya là na tande toko na so na nimbi mo mukie. Mais na minute no coopérer. Baya ya botika mabe ovela nga papa grifa loba bagara boule mobali faut zala na boule na ambition le morobo po ba mama ba bokola majorité ya ba jeune na boro badi na ba université kana badi nga pe ya tandi na teka badi botika mabe botika via kota na ba pala ba tu ko sala mabe ko kata ba tu na banzela ko botola e ya fo nga pe na neti binoti poani na rosa mabete mais na préféré na teka fufu na ngai na survivre na zanga mwanda mbuté ba ya bagara boule botika mabe bolanda exemple ya ngonga pe sibino c'est à féliciter jeune nyos tout akonima ko sala loko nga na sala te mais na joueur ayo bi ba joueur nde biso to zala fier mais na teka fufu quartier mobimbe binga papa social na teka fufu kolo ya fufu na 500 fois. Donc, au PC 5, ça va mieux que à foufou. Cher internaute, au PC 500 francs, il n'y a pas mieux que à foufou. Oui, c'est un jeune vraiment à féliciter. Musa les ate karande mukauti koloba do ya boy na ya zala kuluna a boy na aiba a boy na comme mendiant mais a préféré quand même 500 francs na ya kansimbo na ya sombi foufou pour ate kaka. Oui, c'est une bonne chose. Dadi ma foi dadi débat ma foi qu'à partir à Paris bambote no yango wana ba jeunes garçons bango ce sont des jeunes encouragés. Dadi makwa à partir de Bondes bambote no ya trop yango wana kaka ndenge tolobaka mingi tokomi kokoma na suka na ko profiter ko pesa mbote mingi na Mijoluki koto azali motema ya Yannick motema ya Mijoluki kaka ndenge to sala mingi na kozwa moi 2-3 questions pa ba maman na ba papa oh ba yebi papa social na moni pe maman na biso aza awa. Bonjour maman. Bonjour. Namoni jeune garçon moko na komba papa social et tant que jeune garçon ayoki ne sonité azoteka fufu pona bino ba mama koto yo bomoni ndeni na sepeli mingi na ye vraiment ndenge azoteka asali pe malamu mingi parce que komona mwana mobali andimane komikitisa boye ateka biloko na ba jeune mususu bon ezala te aolinga pakoli mwa produit na ye na pokwa asukolité et au chocolat banda tongo na pokwa atie moi poudre na ye moi localité moi ba propre mo boye au mone pamba abimi akia baluki ko baluka wana na bagodi na mukongo ko keno ozokisa ba mama ko keno ko boma mais ye andimi na ye latine robe soko moni e bo kanselo ko o PD mais PD te au sunga boye ba ne ba otanga bien so pas za moi sina olia bien. Ponenga zo welisa wana zo lukani ba bénéfice belete. Ah lukani ka ba bénéfice mo boya muke kaka. O mona. Mais to ebi rapidité. OK, pour to ebi na kin fufu eza ekolo fu 800 francs côté musupe 1000 francs. Mais ye atie na 500 francs. Et ça libino ndeni. Et ça li bien mingi, surtout nga pe na osepela mingi. Na osepela boye. Ba minga pe mususu wana ba sepela ba mona ke. Muninga na bango pe azo sa mo eloka boye. Mususu pe okoko luka pe otie pe mwa ata nguba na yo ata ya poso ata mwa ba makaya bundenge zo bima nango ke libongo po zwi po ye pele musu azo ke libongo azo ke luka boye mukile za bien ekende pe liboso ba jeune pe bien omona moyen to yo kate ke o babuka ndako mo bo basaki bo bazongisa boye za te boye vraiment azo pesa penza azo linga te ape ba ninga ba jeune.
Kasi yango mingi nalina tuna nalina senga yo conseil nini okopesa na ba jeune garçon o bazomona ba acte boy o muninga aboyi na ye kuluna aboyi soni conseil nini okopesa bato exemple ni barolanda. En tout cas conseil na kopesa na ba jeune balongola soni balongola kiminene ozomona balongola kiminene baluka basala pe lokwa muninga ndenge azosala po soko ozotaka kiminene ekomemo na mabe soko ozoloba ki onga naza danse ekomemo na mabe conseil na ngai yango wana ba jeune lukata mwa mukie ekosunga yo po elongolo bapensa mabe en plus de cela sambela mpe nzambe asunga yo okoma mpe na makanisi moko bomikitisa mpo nzambe ataye yo mpe na buka nyonso to ya baorgueil wana osala eloka malamu na avenir. Ok, d'accord, cher internaute, na sur ba onion so bazana ndako na iba sepela na likanisi ya mwa mobali azu ya mitalité o nini yazali amtalité que jeune garçon et puis ça jogo abetara bale. Donc mi penda eza exemple à suivre car net lo baki bourgeois luki mon exemple à muninga bourgeois. Bourgeois. Ba bibi ba bourgeois boko buka na bino pempeka ka ndenge zala. O créer pelo mususu. Quand il a bimi comme na suka papa social moi 2-3 mbote na moi bato nyonso bayebi na pesa mbote na ngai na Jires Ngangi na pesa su mbote na ngai na Ali leader Isalo na pesa souvenir na ngamba si bourgeois mbote ici Kazali. Ok, d'accord, cher internaute, tokomokoma na suka ya émission na biso tomoni mama bosana ki moi 2-3 questions na pesi mbote bon nga Fifi Buchila komona ngai na pesi mbote na Close Buchila na pesi mbote na Trésor Mboko na pesi mbote na mama na nga Buchila Tete Bijou ok na bato nyonso Angola ba camarade na ngai. Ok, d'accord. Na reprofiter pe les sous na ba salutation na pesa ba remerciement de la part ya Medingwadi à maman GH à Talibo Talima o bazalaki wana Mimish Bonieme o ba soutenaki e penza Kadi Chikala koto azali ba remerciement na bango yango wana po bazalaki vraiment wana ba soutenaki Medi 100% na anniversaire na c'était très bien passé ba biso ba auto zalaki wana to yembaki ba joyeux anniversaire mingi na Medi Ngwadi cher internaute quand on habite comme na suka émission na biso na ko profiter pe lisusu ngamoko ko pesa lisusu mbote na shirika luki na ko pesa lisusu mbote na papa Edo Amani lisusu na repesa lisusu ba grand remerciement na maman GH maman Oazawana pour na ko soutenir bana maman na boy bana baza na chômage maman GH bambote na ya trop yangwana na repesa lisusu Isa mala Isa junior bambote na ya trop koto zalaki mingi ebi ndenge to solo laki car ndé na lobi to comme na suka émission na biso to kopesa papa na biso papa social apesa moi numéro de contact ba onyo so bazana posa ba contacter papa social ba ozona numéro ni mingi 243 081 081 047 17 31 089 725 90 76. Ok, d'accord. Ko bandela on sou bien pour m sous sangisi vo d'accord mo sangisi na tigo bandela pena bien 081 177 14 31 089 725 90 67. Ok, d'accord. Bah, on y so ba sepeli na papa social, un jeune courageux. Nenga zo lukambo on ba on so baza posa ba pesa moi appui, ba soutenir papa social numéro na yangwana, un jeune qui se débrouille car ndenge ba loba kaza courageux abo osenga lipa maman. Na profiter sous mingi na kopesa ba grand remerciement na débat ma foi qu'à partir à Paris Kotozali ba remerciement non ya trop ba obozali on a pour nous soutenir Chimel
Luki na ba conseil na Dadi Makwa ba conseil na bino ezo sala Chimène Luki kara Barbara toujours ezo sala ba grande fille na kopesa les sous ba merci à trop derrière mon caméra Medingwa di ozo sala Chimène Luki toujours jolie toujours Barbara ba mbote no ya trop ba onyo so balinga Chimène Luki ba onyo so balinga ka émission Chasse Star bozala wana toujours connecté bo s'abonner veut dire vraiment na EHP Media boza toujours connecté na ba conseil na bino na ba vue na bino et ça la biso Barbara boza toujours branché ne to lobaki biso pe to kolemba te na kosala toujours ba recherche na koluka koyeba ba découverte nyonso eza koleka boza la toujours connecté tolanda ekolo ya fufu na sexa papa social opesi sexa na bambi ekolo ya fufu ekolo ya fufu na 500 francs papa social opesi 500 na bambi ekolo ya fufu kulia kutonda e mama kulia kutonda e mama kulia kutonda kulia kutonda e mama kulia kutonda e mama kulia kutonda kulia kutonda kulia kutonda kulia kutonda kulia kutonda e mama kulia kutonda yoke lokoya nyumana leki soka beti mokolo ça veut dire que mokolo ali atondi te elongwa poso jogono aleli ekolo ya fufu na 500 francs soko qui occupe ça ba internaute o ba ko zalawana ba préférer ba soutenir ba idée na yo ce ba ko zo na numéro ni plus mingi 243 081 047 17 31 0243 089 725 90 67. Ok, d'accord. Papa social numéro 1 à Pessi, ba onyonso ba koluka ba soutenir papa social. Numéro ya papa social yango wana aoti ko pesa. Merci papa social. Merci à vous. Merci.